Shalom, mbote na balani nyonso ba abonné na biso pour kalambing été tozokoma 4000 tozela yo s'abonner pour aux régions de biso. Merci na ba onos baza ko s'abonner, merci na ba groupe ya ba WhatsApp oyo tolo na TV pe moi ça mon fondation TV Koti nzambe alola apambola bino tema bozai belé makasi nzambe vraiment pambola bino makasi na pesa ko une fois mon boss na kombo ya Mama Anna Kalambai mwasi ya papa na biso Carlos Kalambai et bana nyoso na lingaka mingi David na Josué pe na les autres batikali na lingaka bon vraiment makasi nzambe ya lola azanga te ko pambola bino et na pesi bala nyoso balandaka biso partout dans le monde entier prophète Fabrice Bilele pasteur Jean-Claude Nakata Texas Sandra Djangi et na pesi ako une fois maman na biso Efrazi Nakata France et tata mwasi ya Bakarla tata mwasi ya mama Fatouma na tata mwasi ya Blaise na pesi ako une fois na bano na lingaka mingi na kombo ya Daniela ici que Oreb ici na bosanité Rachel et na bosanité et bato nyonso balandaka biso nzambe pe na pambola biso et en complicité avec mon coordonnateur ye na yebaka za mannequin na yebaka te un homme dédié mannequin artiste complet les nobles Francis yende cordon pour la chaîne tozara 2 kaka parce que Bible lobby il sorti na D2 abibo kende si na der et signe il y a témoignage to lingana sur troisième personne parce que to bona biso kota pour bébé ça to bo ito lingité tout kamine to tamona biso to zana biso bien pour kamite to changer ba tenue hein to bolata ba tenue biso mi balé biso to ya na style na biso moko ya kaka na chaîne mais lelo to beta li solo moko e li biso ba bengaki cordon nanga na kombo ya Francis ba relater que histoire o nyoso nde cordon to fandaki to analyser de to beta sur li solo yo li solo ngwezanini li solo ezali ya pasi pe ya mawa na biyamba yamba mama olangi to telemelaki ye metango likambo komé na couple wana couple ne ndimike c'est mama olangi aza na raison ya koyeba ka etada mamutu songo ya mamuna kati ya ndako ne fo yeba ye li solo ngwezanini bande ko bolanda nga na lingi vraiment bato so bolanda même mama Anna Kalambai bazana besoin pena ya conseil na opesa conseil to ba yamba ka bato ba yamba su batute hein prophète Ézéchias ba yamba ka bato na bandako bato to ba yamba te hein prophète Yenda ba yamba ka bato ba yamba batute bu pesa biso o ezali réponse ezana ndeko moko ya mwasi asambela mingi na vina ye ko sambela mingi aumela mingi na kati église na fidélité na ye nzambe o sala grâce mukolo moko saint dimanche moko ne fallait pas kutaya mais Dieu a fait que dimanche yango ya na église oyana prophète moko mosana nzambe moko autaki Angola et ayaki une église là mais comme invité pour asanini ateya mais azayi célibataire tant comme na kati église azoteya directement miss na est tombé et pas ya ndeko na mwasi o kutuye aboyaki que dimanche kutaya prière te mais dimanche yango ya ko tomber mukona ya lipamboli ni ne c'est pas ça qui ton prophète na ni côté no teya mutalo sera prophétie car la sœur tant prière ici on s'en nzamba sepe na sœur mais quand des alaka ke ko linga bongo te ça que le cas par père spirituel pour tout na ki atuni papa moi en tout cas moi nanga za malamu en tout cas moi nanga za pema malamu et papa moli moi ti solana ndeko mwasi mais au moins ça bike ngabi na problème ité papa iloko yemta bandi et ko za malamu ke entre yo papa na bandu ba bo solo la so pas za mobali ya solo yemo pa pe ko sanini ko abordenga et tant autant et ko pusana et mosana nzambe ngo pa kepe ko aborder parce que ko za mosana nzambe to lingana moni mo santo to lingana nzoto nzoto penda boye ba verbe bimaka mosana nzambe ka kutana mona mwasi
a solo na balinga na ye baluka ki moyembo afanda ba meka pe ko solo la na mutu ba ye ba vie na ba on les passer ba bandeni ba sa nini ba au marché et balinga na bango pe mais mukolo ngo ya ki ko tombe ke bat bazaki ebele na église ngo ba on pe ba na ko luka ke ba linga bango ba bala pe bango mais qui coïncide que mosala nzambe bango moni kaka ndeko wana mwasi ndeko wana mwasi azali pe na camarade na ye moko banani ko mi pesa et pas mosala nzambe on obwa kisaye pour lingane da ndeko mso ya mwasi ba jeune sœur bino bola na ngai bolinga kate à chaque fois soki ezali yote ko se précipitaka te eloko sala biso bezali nini mosala nzambe mwasi ye mta oloba ndenga lobaki abi soki mobali nanga zaki ndumba mais anga sala na ba jeune sœur nyonso mais mobali nanga tika ozala ndumba te wande ko mwasi ndenga zobeta to lo pona mobali na ye nzambe osala grâce ke mosala nzambe alukaki mbongo aki osala makambo pe abali ndeko wana mwasi mais avant abala bitumba pa ba camarade na italaka bozali ba bino nyonso boya ba jeune fille l'église bo bala te mais muninga zui libala boyebika ndenge ezalaka créer ba bitumba kofinga bona bomé quelque soit monsieur les kaki kutu ya makasi ba ko s'attendre là non en tout cas ndenge salami boseke mosala nzambe seke aboya ndeko wa mwasi mais loko ezaki ya nzambe moya boya ezaki te jusqu'à seke bake ko balana pe ngona ngo balana to ba balana ki bato belé bakimaki libala wana parce que bandimaki te pa ba beke bino na ka lobaka ka boka bwana ba passer na tamongo na difficulté nzambe ko sunga bango bazimbo nga garantie bake ko futela place ba ko futela voisine moko azalaki wana azali célibataire mais kotoyo izaki ba marié alors voisine wana basali connaissance na ndeko mwasi yo ba bala na pasteur na mosana nzambe wana ta basali connaissance papa en tout cas comme pena vraiment bandeko donc bandeko na comme pena bandeko eko koma ke lupango ba bakenda ko fanda wana mosana nzambe oya kota ki wana mwasi na ye nzambe ko mufungule miso na lupango za mabe nda se décider que na mwasi basani ba bima alors ndeko ya mwasi en face ye pa le reza bon a préféré na ke pena bino ensemble le lupango za mabe to ke to fana bino ensemble l'homme de Dieu oyo aboye quitter mais mwasi na bi en tout cas mobali na ngai ngam ko fana batu na lingi na ngai te mais mosala nzambe kwa lokwa na mwa compassion ya bato abite to kendekana to kendeka to kendi ba kuma pe biloko bazo inda kwa sika bazo nda ndeko wana ba ko fana ndeko ba fana ye aza nindeko ya mobali nindeko ya mwasi mais ezaka connaissance beaucoup tengana le pomme ndoko futela kofanda na besoin beaucoup matepo ndeko ya mwasi apesi aza na besoin na apena besoin conseil na bino aya mbarasu ba tuté mbasu ba tuté en tant que ba chrétien kofanda ndeko ya mwasi ya bimakaka retraite azongaka mukolomo ndeko ngwa mwasi o bayambaki na ndako na bango akene retraite asa une semaine kozonga zongi ba moko akomeli mosa na nzambe oyo na ba prophétie ngo nini o prophète sa place na ko ta retraite atalise ke mosa na nzambe oyo bazana mwasi na ye oyo ba yambi ndeko ya mwasi ke mosa na nzambe wana abota dia na Luanda ana Luanda na bana mibale mosa na nzambe oyo lokola komaki azaki lokola zaki choc lokola liboso ayokango po bana fana mbali na ye atikali jamais koyokango ebendaki bitumba ya kusakana te l'homme de Dieu ba vivana mwasi bombele secret ki mutabete lisoleza muto ba fene na kati ndako et comme etika ba amina ba poison pour ezaki choc ya makasi ba prophétie ba pesa ki na d'abord prophétie ya lukuta parce que l'homme de Dieu atikala kobota te et tellement nzamba za bolingo kan nzamba za bolingo mwasi luka mo amela poison ba bunani mwasi a piqué ba crise mwasi kangami ponabo sikoyo tango l'homme de Dieu moni bonga bimimbangu abengi ndeko ya mwasi bazana bitala ndeko na mwasi ba professeur ki bona boye ya na lukuta or que nzoka mutu oboma ndako na ye wana mutu mosana za akopesa information ye maman akota yo pe osabo point ni so apesa information pour ni ka olingo miboma olio olandela likambo wana
ndeko na mwasi asa ko raté akuei to bimisa ye libanda po na azo mupepe ndeko mwasi apesa information abima libanda ti l'homme de dabune na mwasi na mi libanda ti mwasi azongi normal bolanda place likambo ezali baye ozonga na kati ya ndako alali mais mwasi oyo tema lobeke mamwe échoquera na mutema parce que oyo apesa information tango yo mona ke komaki kamu koma mabe apesa monga biloko lete mko apesa monga biloko lia apangusa na otemko wana pangusi ndaku pour que ame kapé contre vigilance tine ba babuna na wana ya yebi secret moi ça nzambe na bi secret mais ba olobate nzamba za nzambe yaya nzamba ko toucher nombre de dieu moko ay otabona na tongo tanga koti aluke mosana nzamba tunie moi tuna za po moi sans en chambre abimi yabise nzamba tininga na moni bituma mo eza entre yo na mbaye na yo abino avant na loba bongo yebisa mbaye na nga longo wana mobali pa longo yo non ndeko moi to fana na kati ndako oyoyo ta ba professeur ka ko ngai boy ezande boye ba ko benga l'homme de ngana tika ko botate ba memi mosa na nzambe oti na famille bi atikala ko botate atika ko botate mona mwasi wana o azana kati ndako aye ko bima akoma ki trop agité le lendemain nango nzoka l'homme de Dieu oyo akei ko benga pasteur ya mwasi ne pona informer pasteur ya mwasi na ya tomboki aye ko ya olien de comment sur la fana kimi abi muta pesa yi professeur Zali akufa te bokende aye ko kumama l'homme de Dieu wana père spirituel ya mwasi ya mosana nzambo oyo na fiyo amema yi prophétie ba koma kuna boye babio maman na prophétesse abi atike ko ba professionnel te jamais ezalaka te ole pa fanda kimia afani kimia tamni ko pelisa monoko l'homme de Dieu ko zonga na ndako ba bengi mwasi na ye maman na bi ke na tout cas limbisa maman pasteur abi jamais anga bomanga anga bomenanga mobali anga panza jamais moi ça pour le fanda kimia afani kimia te akiala likuna 2 jours 3e jour le aya a komikita andi ko pelisa monoko de mwasi l'homme de Dieu lo bibo so mobali nanga zaki ndumba même na yanga bima na ye moi ça yote moi en tout cas mobali na atika ko linganga te bona ba moi si ya mosana nzamba tomboki abisia olingo pe poni atomboka ezaki grave na ko pena presque na suka je ko bolandi histoire malamu histoire to pesi to wana besoin commenter na bino bo commenter yango maman wa tuni ma pasteur wa tuni soki leo na lobby mutu azangi place ya kofanda aza jeune fille abala te abota te est-ce que suko yamba susu mutu suna kati ndaku na ye papa makambo oyoyo euti koleka na kati ndaku na ye aza na besoin bino bo répondre papa parcours otina mobali ne musika banyoka na mobali na ye mutu moyo ko pesa professeur lukuta po ba panza ba mbale puis risque encore amelaki poison mais gloire à Dieu poison ekota kité na kati te so kité lelo je crois anga kufa et puis maman sabi ya biboy soki ya kufa ya nga témoigner ba que non muta pesa prophétie azali est-ce qu'il y a solo vraiment je crois ça la passe mais moi na moi sans besoin e ba commentaire na bino ayamba susu batu tomba susu batu te maman ana kalambai ayamba susu batu tomba susu batu te je crois li solo o ba relater biso to betela bino yango wana tikete nzamba lola pambola biso eza histoire a pasi moi to boka pena ba kombo eza ebelete mais to saluer quelques personnes papa Guy Bijou de Bambongo babi bien de Bambongo do mbongo ya nyoso nde ba lobi yango de Bambongo to na besoin ya contribution na yo to na besoin pe lisungi na yo et je crois to comme na suka bye bye à prochain numéro et ciao.